Yoka. Radio Télévision Lisolo. Mon pays, ma patrie. Animé par Sampona. Joachim. Reste télévision Lisolo. Merci Nabande Konyoso to komina ngonga oyo to yambaka mbuta zambwana en direct de l'États-Unis d'Amérique. Topesa imaloba mpamba teto lia bilei ya mokolo malelo lelo nini mbuta zambwana Joachim ye memeli biso na kati na Radio Lisolo oyo ezali putulu ekomata makala makotikala lelo ezali opesi mbwa aboyi lelo ndeko serrez vos ceintures esika oyo mbuta zambwana Joachim ye ayaka na masolo oyo etutisaka bato mitu. Soki ozali ner solide te, longwa liboso ya mpese mpamba te, lelo soki bitumba tokobunda. Soki koswana, tokoswana pona Kongo na biso, toyambi mbuta zambwana Joachim en direct de l'États-Unis d'Amérique, na studio virtuel ya 3W Radio Télévision Lisolo, topesa imaloba, toyoka mpokene ya mokolo malelo, mbuta zambwana Joachim, boto. Eboto bande konangai bana bonsomi bana ya mboka ya Congo, bana ya mboka ya Angola, bana ya mboka ya Brazzaville, bana ya mboka ya bisika nyonso oyo boyokaka lokoto ya Lingala. Bana Afrique, bana diaspora bisika nyonso bozali partout au monde na to ndelibino dimanche to yenga elamu bisika nyonso bozali. Na yebete mingi to uti na ba eglise to sili kozonga bandako na yebete mingi kati na Canada na États-Unis bozali na ba eglise na bozongite me bande kwa tamba ko ya ba okuta biso na katikati nde bato oyo bayaka na katikati bangonde bato bakoyaka ko déranger ba programme na biso ndenge ezalelaka parce que bayebaka katikati ya nyoka na kisuka ya nyoka me bayebaka mutu ya nyoka te place nto uti bazaka na difficulté nde bato na baya ko tsakipele kese kat na émission mais soki ozana pembeni ya ba oyo bobandi émission na ngai na bisika oyo naza ko tombela bino eboto monene na émission oyo ya mon pays ma patrie na ko kombinaka toujours na ndeko na biso Diana Sulufutu le Fupertal na papa Mayamba na studio kuna de ye mutako yamba bino boyebi na Skype telefoni boyo kotela bolingo kota live boyo kende toujours na Skype pe bobeti kombo ya Radio Lisolo kuna nde bosali demande na bino et puis papa Mayamba akoyamba bino bokeipe na site na biso ya 3 fois www.radiolisolo.com
kuna pe bokeno kokuta ba telefone ndenge na ndenge okoyiko pikola oyo omoni ete ezali moins cher pona yo kobenga to okofuta eloko moko te parce que ya États-Unis ezali ya Canada ezali ti kuna na mikili ya mpoto ba Hollande ba Finlande ba numero ezali okokuta donc réseau moko ezali te po mutu mwana ya diaspora akuta na difficulté po ete akwa kokota na radio lisolo. Tant pe na salaka émission nga na invitaka mutu nyonso aya sanke abanga oyo ezali radio ya ba compatriote ezali radio ya bana ya Congo radio oyo to ko invitaka mutu nyonso aya ko pesa opinion na ye challenge ko ya bien sûr que oui challenge fo ya ko bamba mabanga ko zala wiya solo ezalaka bambata ezalaka wi bambata elekanaka mais ko bosa na te lisese ya bakoko na mseza koloba ete pona bambua soki bazo baluka ba jido bazo swa moka sui moninga sui moninga pona bango yango nde babeka ba je mais pona yo soko tali okansake basuye basali boye mais pona bango na bambwa bayebaka tension ni nango ba presaka ba mashwar na bango mpoete moninga na azokate biso pe ana radio lisolo c'est la même chose okoyoka mama tel tata tel ndeko tel bakamata ni kuna radio lisolo indi wana yoko tsango na motema te parce que tango ba émission silaka to kutana kana biso na se nzete biso na biso et le linge ça c'est lave en famille ko sekato seka na biso ba msusu pe bayaka wana pokaka lo yenge kaka ba tsaki yango donc yo soki ezokisi yo soki okotsa na motema na yo mutu okopasuka parce que Congo ekotikalaka kopasuka te likolo ya mfumu Kimbangu ataki 30 na ye na prison pour na Congo makambo ya mfumu Kimbangu yango kaka ezongi lisusu lelo lokola ataki 30 na ye na prison 30 na ye pour na libération Congo 30 na ye pour na makila na ye a sacrifier yango nkolo so lobaki ete na tie makila na nga anje pote yo obika pote yo omona nzambe donc ko tia ville ya mutu anje pona ko se sacrifier pona likambo moko boye ezalaka na puissance moko okotikalaka kolongola ngo na mabele oyo te na condition nyonso ko yiko zalela. Soki mutu atie vi na ye anje atie makila na ye anje pona yo pona lisanga pona communauté mutu wana déjà automatiquement force ezali biloko oyo biso bambuta za mbwana to yebaki yango depuis kala to tante ko kotsa wana mama to ya batu me batu mususu ba lito ya gauche eyokaka tio eza na katikati ekolekisaka directement na lito ya droite et puis na katikati filtrage ezalite pona kosala comparaison ya l'information oyo eye pour koyeba comment oko digérer yango avant que o flash yango ele kanalito ya droite de place oyo mpoke na biso ezaleli ete batu mingi il fallait kaka mbule ya ba élection oyo mbule ya koma Congo eza kokabwana mbule ya koma Congo eza kosouffrir mbule ya koma ba mama na biso ba terrain na biso bakomi koya kosaka na ona ba Rwandais il fallait kaka biyoma ya boye eya mpoete meso na biso efongwana poete matoi na biso siko ezala ya gauche yoki ya droite kangami nano foko filtrer na katikati ko analyser na avant makambo eleka de place oyo tozaleli place onga na salaki émission ya lobby na lobelaki nkamba et puis na insistaki ete na bolobeli nkamba et kozala presque difficile ya ko dissocier Kimbangiste mais to sala effort ya ko dissocier un peu Kimbangiste na masolo oyo concernant Nkamba. Pour ceux qui mélanger Nkamba immédiatement avec l'église du Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu,
qui est l'actuel kimbangiste mpoke oyo ekozala mabe batu bayokelaki ngai te bamama bayaki barapelaki nga bapesanga conseil ke mbuta émission oyo mpoke nango ekomi dévié ezwi self déviance donc zongisa yango na katikati na tanta ekozongisa yango batu baforce yango kaka ekende kaka na makambo etali l'église kimbangiste mpoke ebebaki me batu mingi bayebi ete biloko emuso ya kolamba bamama situ bayebi yango soko lambi biloko ebebi ba expert na cuisine bazali ba cuisinero n'est-ce pas o ba ko retoucher yango bazongisa yango na mesa ole yango otuni est-ce que o plat royal kako to rataki lobi yango yo kama mtezonyo yango mais o za mama loboko mtalambi yango simplement parce que bo retoucher formule ya biloko ya kolia oyo ebebaki et puis ezongi na osusu normal nde place oyo tozali lelo yo toza ko retoucher plat oyo tomekaki ko servir lobi oyo esimbaki te na place na yango. Pourquoi esimbaki na place na yango te? Parce que bato ebele bailandaki émission mais batikala ko comprendre te que naza ko lingana ko le mfumuki mbango avec nkamba. Pourquoi nkamba? Na mekaki ko kole nkamba na place ya patriarche na biso ba chrétien na Hebron na Makpela place oyo mpaka Abulahami bakundelaki ye na korele yango avec nkamba place mfumuki mbango bakundelie poete ezali site na biso ezali nini place na biso charisma ezali place nini place na biso oyo tokoyi kozala regrouper yango biso bakongo tobengaka yakaki mama Yakaki mama signifie makusa ya mama kwa te kilankaka koko mukinzu donc place koko na aza déjà so ke yo na vacances immédiatement loboko na nini na nzungu biloko ende pona bampia kase koti yango to komi ko perdre culture na biso na kalata on tolaka wana o ultimo sika o kinakepa koko nakepa koko so ko pa koko ko recevoir na makamusute directement loboko na nzungu yakaki mama elingo bete nkamba ezali yakaki mama na biso soki tokei mosika to lembi na kimpeve na ba espoir ya politico congolaise na espoir ya fitira Congo il faut tozalaka na place na biso ya yakaki mama de place oyo na kosenga ndeko desfe o comprendre ngai papa mayamba oyebisa ye kuna na studio dans quelques 2 minutes a préparer ngai nzembo place oyo ngai na kotante mpe ko pasola mpoke ya ke signifie yakaki mama poso ito continuer nkamba na tali mpe na revoir mpe formule oyo lobi ko pango esimba kite bayaki ba sansu muna kinga surtout invité nanga ba nikake ba ko empaki si bien que azaki expert to azali expert en matière recherche kimbangis ayepe a pasola impoke kitoko onga na pesi en tout cas ba point nyonso ezalaki aye mais batu ba rien to kwempie to nikie to sukumeye yango na lelo na yebite ou bien aya na yote mais na ko tenter pe ko tindika émission on na place biso ba yombe to lobaka tindika ko ningisa wana le yango to ko tenter ko ningisa na mpoka lelo poto yeba ete est-ce que nkamba ezali yakaki mama na biso oui ou non? Papa Mayamba na studio avec l'impresario Joachim Zambwana na mon pays ma patrie.
ndoki mayele ya bato indo. Alléluia. Mais sans distraction, bande kope mingi bozali ko komelanga awa Skype na eyindi partout nazomona jaune et bato ba mkena tangi awa na tango nazali en pleine koyoka nzembo za ko passer au papa mayamba tseli biso makambo belebo komeli ngai mais nakoloba makambo moko te nakosenga mutu nyonso aya ko participer na ye na radio lisolo akota. Alors comment ko participer question na esiliko yape awa eza na moyen moka oiko kotela ou bien au solliciter na 3 fois www.radiolisolo.com qui est yango robeta na Skype parce que sobeti radio lisolo na Skype et koki ulipa na kobima. Donc 3 fois www.radiolisolo.com wande ezali identification na biso kati na Skype. Eza ko confondre que oiko tsango comme lien na place à moteur de recherche mais ko kene ko tsango na moteur de recherche te na moteur de recherche oza déjà wana ya wana oza ko landa ka radio mais na kata Skype pe moteur de recherche ndenge tsaka 3 fois www.radiolisolo.com yango pe kaka okokoma na recherche na yo na tableau ya Skype place wana nde papa mayamba na studio ako yamba yo et puis okoti na kata studio virtuel et puis to bandiko pasola mpoke live po bala mususu téléphone eza na complication e pana yo. Donc ndendengo wana ba mususu bandeko makambo komelinga bino moko bokota na kati boya ko loba yango mingi basengi rediffusion ya émission ya mpoko ya lobby totie yango nanu te parce que contribution na bino pe na Skype do na radio lisolo ezape komona na te me bozala ko forcer bato émission bosalaki botia problème ezalite bate bele ba solliciter émission ya lobby e bele soki na bele soki yoki kombo na awa peut-être okatsa na lobby kombo na yo mais ce n'est pas vrai bato e bele ba solliciter rediffusion ya émission ya lobby précisément bandeko ya l'église kimbangiste mais bandeko ya église kimbangiste na ko inviter bino oreke bolanda kaka ba rediffusion boko tape parce que nzambe alingaka muntu oyo akozaka na molimo ya bobangi te mais nzambe asepelaka na muntu oyo atatolaka kombo na ye na moi na ba condition nyonso eliniko ba ete soki émission oyo ezali ko concerner nkamba yo ndeko kimbangisa soki oza kolanda kaka na nkuku sanke obimisa tete na yo awa kati na Skype kati na radio lisolo oyo ko solliciter oyo ko participer eliniko ba ete ngeta leki se mambu oza kolali saka makambo parce que na première place comme papa Simon Kimbango est régné et place na yango peut-être ngel leka apogée na yango ce n'est ni que yo ndeko Kimbangi mto komisi yango na degré wana parce que to mola ka yo peto ya kote ya koma mfumu Kimbango mais badu oyo koma ba yebele siko koma mfumu Kimbango koma komi na amour mfumu Kimbango ko leka yo kutu musinti musisina elingelo ba yote osala ka musala na yote. Voilà pourquoi émission boye ko raté yango te kota oya ko participer kota soko moni place baza ko nikela ngai kota ngai na nika makalanga déjà na mesala nga déjà basi bate ya biso déjà côté wana ete kana votu kanga maka twena ye wongako eloko biso to sitokola na yango bakoko na biso depuis 1921 bayemba kanzembo yango ke même si toko kanga mato zaina bobangi te. Voilà pourquoi mbuta zambwana partout au monde si fa lobela comment mfumu Kimbango alobaka yango sans kobanga soki pe azako corrélé comment mfumu Kimbango avec la politico sodomisée ya Congo na lobaka sans réserve qui est émission ya poko na biso yango eza mingi ya politique corrélé avec papa Simon Kimbango politique oyo ebanaka na nkamba politique oti lelo nkamba alinko perdre yango. Pourquoi alinko perdre yango? Parce que ngaite meba oyo bolanda ki mpoke ya lobby bomona yi koma batu ba voalu mukina kibiso awa na kata studio pour dire que koma bambuta bino boza ko lobela makama nkamba awa koma boza ko vuga ko faire revivre patriarche na biso oyo philosophie na ye ya lutte contre l'imposteur, lutte contre ba Rwandais, lutte contre les occidentaux. Bon kamba participation na ye ezali komona te to finga maki ba kolabo nkamba finga mi kolabo parce que batu ba kole maloba na biso na réalité ya nkamba ya leta lelo eza ko simba te mais soki boyebi pourquoi eza ko simba te peut-être de pongo ngana ne kokite alors batu baza ko kufa batu baza impatient il faut to sala oyo nkolo sa lobaki ete ba apôtre ba eka oh Seigneur dites seulement une parole et je serai guéri.
ne fils que parole moko boye, ne fils que mot moko boye, ne fils que participation moko boye ya place ya nkamba, place patriarche na biso ezali selon ndenge masolo lobi ezalaki fallait pe eyokanaka. Mais na tango eza koyokana te bambuta ebele lobi bayaki rouge na silikelaki bango te. Babamba biso mabanga, en tout cas mabanga yango soki eza koswa biso na mitu eza koswa biso na mitu, hein? C'est justifiable. Alors, ndempuka yango tokolobela. Sans plus tarder, Nkamba, place to sukelaki lobby, tokolaki yango avec Ebrom. Nazo sa la récapitulation pour mpoke autant que ça à lire nango, comme ça faut sengo ki leme netia. Alléluia. Va vite sa biso nyonse za la même à lire. Avant que ba onde wana ya ko secouer lac na biso zana na ko vanda calme sikoyo. Tika préparation eza déjà parce nga msusu na banga na soki lac na nga ya kati ya radio du solo ikomi ko ningana boîte ko iko baluka ya wana nana wana ngaliwa le moken ya wana biso bazambwana tuzaka mso msusu ne sia bangembo kote msusu nazaka kolia ko mpuku kote msusu nazaka pe kolia ko mindeke soki zambe ziki le moken mapeka elembi kita na mabele les places wana biso na radio le solo tuzaka mso bongo totala ka bato baya ko participer à lire ni bazoko yana. Alors à lire avant que eningisa ba ondulation oyo ko pesa ba enveloppe ba vague minene oyo ko ricochet na boîte na biso zo ko na so maleme tozo peshaka na so ba makaki na biso wana banda kala so maleme po ça déranger te to sukela ki na esika oyo to compara ki d'abord Nkamba comme place à patriarche et puis to mei ko lakisa bino pourquoi ba place à patriarche za kananguya tokolango avec Ebrom na vallée ya Makpela place makundela ki mpaka Abulaham mwasi na ye bana yo pena basi na bango lisusu au tout au plus 5 bakunda ba na place moko na yai pe ko loba ete bandeko tozala ka presser na ko critiquer Nkamba te mais to comprendre kaka Nkamba pe ezali place ya patriarche nso mfumu kimbango bakunde wana na mwasi ne mama mwilu bana na ye pe bakundi ba ka place wana na quelque batu pe bazali en dehors ya famille ba mona ki kilo ki ndongo ekoka bakundeli ba mpe yaka na bisika wana elinge wete match kenaki 1-1 place ya Ebrom na rata ko lo bango lobi passer final presse émission place wana pe okunokuta bat balata ka toujours uniforme woni vert blanc toujours ba wapi na Palestine oyena Nkamba pe balata toujours vert blanc ça la recherche na yo makambo ngaza ko bimisa awa ça ce n'est pas eza fair play te pona ko sepelisa yo nazana temps wana te mais naza ko yeso ba réalité oyo peut-être yo yebite pour lelo oyo bayango na place wana pe ya Ebrom lobi na lobela ki yango te debisika wona okuta bato balata ka ba surveillant balata ka bateni neti ka ba surveillant ba kimbangisi baza pe wana elinge baki baza wana pona ko batela nini banzoto wana po ezala enlever te po soin ezala wana place wana pe ya Ebrom denge na lobi ba surveillant Nkamba ba surveillant baza kuna donc quand tu vas de kimbangisi avec ba surveillant na bango faut que yeba mpoke oyo pe mpoke mo pe quelque part pe le kana bongo mais o critique ka Palestine te o critique ka Ebrom te na bakimbangisa o critique ka ngo awa match 1-1 bakimbangisa ba koli lisusu awa ba justifier kana bango okoya pe okutaka na Ebrom wana place wana ba musulman ba judaïsme ba chrétien ba yaka toujours ko tia moi ko boire moi quelque chose de poussière en temps ba ko visiter ngo batiki pe moi mbango ya mbongo wana man sinsani pe le kana pour nini pona maintenance ya ndako wana ya place wana ya nani ya patriarche azali oui bakimbangise pe Nkamba batonyango sur base ya bango bakimbangise kaka te batu ya Nkamba kaka te ba Kongo kaka te Nkamba pona information na yo na banza kutu soki to ko ta moyenne ya entre ba Congo na bato ba région musu na bato ba pays musu banana batonyi Nkamba ya trop je vous dirais que bato batonyi Nkamba ya mikolo ba développer yango ce sont les noms ba Congo bato kutu ya ba Congo ata mokete mukolo musu na lobela kyango awa pourquoi parce que par nature région ya ba Congo eza région moko bato baza trop pauvre mbongo eza muke pour des raisons ba activité na ba sala kaka ba bikedi kaka shi
meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwa wanga maumame Kipa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwa wanga maulwe tambudidie Ulusikanga mia ulwe tambudidie Uluturi kugana kumbu ndongale Uluturi kugana kumbu ya dongie Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Ululoka mumpimpa mame Avyolunaka mumpimpa mame Kaminyolunaka mumpimpa mame Sunimi bantu lutamine Ulukwenda zandu dimpimpa mame Ululoka mumpimpa mame Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Lugana nkwala yefanda yelutela mambwe Lugana nkwala yeleka yelutela nkende Ululoka mumpimpa lwe tambudidie Ululoka mumpimpa lwe tambudidie Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Mbisi zimpimpa lutateke Malafuma mpimpa lutateke Mimpuka mimpimpa lutateke Suni mibantu lutamine Makasuma mpimpa lutakabe Yema polisi mampimpa mame Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Ulugoga mumpimpa lwe tambudidie Munu baleki ba mutandile Munu mari tandile Munu nalunkutu tandile Uluturi kugana kumbu ndongale Uluturi kugana kumbu ya dongie Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Uluwanga maumame Kimpa kisanga meni mama kuna zulwe Kindoki kisanga meni mama kuna zulwe Hange nandamba ndongala Hange mambonga Amalan Hange bansim Hange bayala Hange danzuk Ayolu kotisa mukanda Yolu kotisa mukanda Kukatuka Kakusitila bana benu kaluzai Luka ba benu zibula mesu Lutela kumambudi Yani basi silakan
trois fois parfois. Et bien, tout le monde est à Simon Kimbangu. Ici. Mais laisse faire. Nous avons le côté là, wapi. Papa Mayamba, faut faire attention à Banzé, Moussouboya, Kanangona, Erin Peboya, Kanangona, émission Boya, Kanango, et pourquoi Boya, Kanango. Parce que pour Naba Bande Kobozali, Kolanabiso Bozali, connecté à 3 fois www.radiolesolo.com. Katina émission Yangai, Mbuta Nabino, Joachim, Zambouana, les derniers, Zouaunkufu, du Ne Congo. Il faut que nous soyons capables de Kanzembo parce que Yemba na lokoto ya Bane Congo. Et ceux qui Nzembo yemba na lokoto ya Bane Congo, ceux qui nazali mwana ne Congo funa yeba yango. Voilà pourquoi naza ko yebisa papa Mayamba na studio ke Nzembo auti ko zula ngo wapi eza Nzembo ya kala Luambo Franco mtayemba ka yango. Nzembo oyo eza ko loba ete bino bandoki boko suka parce que bozoteka masanga ya butu na moi boza ba pauvre na butu boza trop riche. Il y a trop de choses à critiquer qui dans Nzembo oyo concernant culture ya Bane Congo. Culture oyo ezali côte en côte supposé que bazara bandoki mingi bali bako calme apparemment bazaba ta violence était mais bakoyi ko lia na butu bakoyi ko pumbo na butu bakamnyonso balobeli awa etali kaka kindoki baya kotaka wa impuka na bango na kin bazongi na bango bambisi kutoza na ngote na ba rivière na bango même si ezali ko kote baya na kin baya koteka nisika bana Equateur bazalaka azwaki mwa mungusu na ye yaki na kin na bambanzi wana bazoteka na bango. Donc eza clair que ba Congo eza région moko ko justifier te que nkamba ya beto nkamba beto ye mayelelele ye non ngana za mwana kati. Donc il faut pas me dire que muto azoro babo ozo mwana Equateur ozo mwana Kasai ozo muto ya Rwanda ya mwana country non naza pire mwana antimansi ivana zinga ivana butukila. Donc naza pire mwana kati mais naza ko yebisa yo raison nazo yebisa boy c'est parce que émission les ali nkamba efeza la universel nkamba ezali place ya patriarche mfumu Kimbangu et patriarche signifie papa. Papa signifie place na biso tokenda ko kimela na tango bazo sukume biso. Voilà pourquoi comment mfumu Kimbangu lelo erenier koleka kutu na ba Congo. Même qu'on laisse la même chose avec les juifs mais na ki juif na ye analyser ye okoya komona ete ba makambo ya ba juif ba sala ye ba baka kiye ba beteka kiye ba beseke fimbu wo bana ba tombola ki musala ya kolo comme ba disciple. Analyser les 12 disciples sauf Judas Iscariote un juif. Tous les restes bazali Galilée les non juifs ba samaritains ba ennemis liboso nini ya ba juif bango batu batombola ki les misala les 11 disciples na oba ya ko remplacer bien après azali pe kutu mwana ya juif te et bon Saint Paul azali pe un juif te. Donc c'est pour vous dire que nkamba nde place ngana zolinga kwa tendre sokoza na miso ko mona musika ozaja ko mona ete na zolinga na encourager yo mwana ya Congo oyebi déjà valeur mfumu Kimbangu aza patriarche na yo telema zwa courage oyeba patriarche na wazali wapi telema komona église Kimbangisi te telema komona mfumu Yangani te telema komona mutu moko te mais siko telema mona patriarche na yo yeba place nazali luzitu ni kopesa et qu'est-ce que tu peux exploiter na place ya patriarche na yo n'importe quel lobby c'était prévu à la bongo mais on en a profité maintenant tant ba moni était papa Roger Mukolo akota ki wana un expert mutaza archiviste à l'église Kimbangisi lokola to bengisa ki yem tasima kampokea ba recherche minene l'église Kimbangisi bat babi ke c'est que di kotele munghanda babi wo siko to kangi na nat na biso na filé na biso de loiselaire nde boataka ke al finalement mpoke e ay ko beba nde yango zo ko mona ngala zo continuer mpoke na lelo pona ko sala récapitulation na place auto baby sila ki po ezala un peu corriger mais dans l'anta antenne pe ezala ngwa ko fongana à n'importe quel moment to ko ngino ko kota de place oyo na Ebrom to sirisi que to sito comparer dans lobby lelo na banza mato ina fongoni kitoko pour comprendre que signifie Ebrom pour comprendre que signifie sikoyo comparaison Ebrom na Nkamba to yaki ko continuer sous na côté à Roma oyo ba ko koza so mpita kali o Roma i Vatican ozolobela Vatican c'est le franc-maçon nde yango to ko passation pour que place à Vatican comparé na Nkamba mais na moni batu baza ko senga ka maloba déjà ba kota yika na kata singa awa na personal maloba na ndeko na biso oyo après que asisi ko lia moteke na ye aye biso misili na yebina te ye nina alingo loba awa tozana ndeko papa DSF Diana sur le foot de Foupertal
eboto na yo avant tokende pa ndeko dompe mvita kanga mutake pe kosala recherche na ye docteur kuna yebini na koyela biso ndeko papa DSV na pesi yo maloba. Merci papa na biso Zambwana Joachim moto abunga nzela na banzi bandeko soki lelo tondimaka te makambu oyo mbuta Zambwana Joachim amemelaka biso bato bakimbangwiste apesaka biso mutu pasi mutu ebelaka pona nini bakimbangwiste bango moko bayokanaka te bana ya nzambe oyo aboti bayokanaka te ba 16 na ba 26 bakabwana bango moko ngai vraiment soki na yebi ke ata kutu ba musulman basalaka référence na bango na Bible te me mingi na Coran na bango me tomoni bakimbangwis baniaka ke nzambe ya mindele tokene na nzambe ya bonkoko me bango pe référence na bango nyonso to ezali olie ezala na makomami ya bonkoko ndenge tomonaka ba bouddhiste bazali na makomami na bango pe ba musulman ba hinduiste me tomonaka bato oyo tobengi ke église kimbangwi sole na loba bonkoko baza na makomi na bango te bareferaka kaka nyonso tu oyo ezali na Bible oyo ya mindele na se posaka ba question soki lelo nalobi ke nzungu oyo ezali malamu te me nakolamba na nzungu ya mabele référence nanga nyonso ekozala kaka na nzungu ya mabele to bankalo me na komprenaka te bandeko na biso ya kimbangwiste misusu bandimi Yesu Kristu balobi ke Simon Kimbangu azali motindami ya nkolo Yesu ba misusu balobi te Simon Kimbangu ye azali nzambe kaka bango moko bakimbangwiste sikoyo mwa contradiction ezali wana ba misusu balobi Simon Kimbangu azali envoyé par Seigneur Jésus-Christ motindami ntumwa ba misusu balobi te Simon Kimbangu azali nzambe bon oyo tokoloba nzakomba akeli likolo na nse donc ndenge tomonaka likolo oyo na se ezali Simon Kimbangu moto akreye yango me soki pe na tuni Simon Kimbangu akreye likolo na se me esika ye azali akufa na mozole oyo bino bobengaka lisu moko ezotala mosusu ekangami sikoyo na komprenaka te baplace wana bandeko bakimbangwiste mwa contradiction nzambe oyo aza na makanisi atindaka mopepe atindaka mbula atindaka moi atindaka hiver abotisaka biloko oyo ezali na mabele asala mabele me sikoyo nzambe wana kende kolala lisu moko aza kokoka kolamuka te donc d'autre part pe namonaka ondire eza libungi omoni papa Zambwana makambu oyo yaka nango makambu epesaka bakongole kanda pamba te omemelaki biso ndeko lobi aye alobi makambu oyo esepelisi libumu na ye alobi makambu oyo esepelisi libumu na ye pe mutema na ye nzambe basakanaka na ye te soki otali na masolo na bango toyeba nano mama ya nzambe pamba te abotamaki na mokili oyo mama ya Simon Kimbangu pe tata ya Simon Kimbangu nani mpe bana ya nzambe oyo aboti bana ya nzambe abotaka bana saint nzambe abima na Congo me aboti bana wana bakabwani bana misu bakoti na politique epesi mobulu sikoyo nazo comprendre te pourquoi kaka référence ya bakimbangwiste bazwaka kaka Jérusalem nkamba sikoyo ngomba ya Golgotha eza nini na Congo mbuta Zambwana koyebisa biso ndenge balobi au temple de Golgotha na ngomba ya Golgotha ezali nini parce que référence nyonso tu bozwaka kaka
oyo eza na Bible bino bochango na Congo oyo eza bosikoyo Kimbangu azali nzambe ya bato moindo so oke na Ghana bayebi ete oke na Ethiopie bayebi ete ke toza na nzambe ya bato moindo. Alors bozali ko eloko tokangamaki nango lobi ya moboku ezali ndeko na biso oyo aki na liboma to bobungi na ye alobi ete prophétie ya Simon Kimbangu oyo apesa na ba président nyonso oyo bakolekana na kati na Congo. Donc alakisi biso ke bakimbanguis basutenaka Hippolyte Kanambe à 100%. Soki Kimbangu nga naza kotuna mutuna oyo soki Kimbangu apesa prophétie ke mutako ya oyo akodirige Congo ekezala Hippolyte Kanambe. Mais c'est simple. Pourquoi siko tozo bunda? Totika na biso toko bunda parce que toyebi keza prophétie ya Kimbangu. Pourquoi pe ba Kimbanguiste mususu o batambolaka na photo ya Simon Kimbangu na ba manifestation partout nzambe na biso Kimbangu yeyo tandike batu wana nyosu na munoko na bango soko tuni bango balobi ke Kimbangu nzambe toza na besoin ya Hippolyte Kanambe akende. Mais le même bateau basimbi nini ya Kimbangu wana Kimbangu apesa prophétie ke non président ya Congo ezali Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. Bandeko ezali bunga ya kosakana te nga kutu na koloba soki ezali prophétie tomona kutu ba photo ya Kimbangu na ba marche na biso te parce que soki eza prophétie yende muto atindi Hippolyte Kanambe aya koboma ba Congolais. Yende mutatindi Hippolyte Kanambe aya koboma ba Congolais na prophétie na ye o a prophétisaki lokola azali nzambe. Mais pourquoi na ba marche tokotia photo ya mutu o ya prophétiser po biso ba Congolais to mona pasi po ba violer ba Congolais na kati na Congo po lelo Congo koma boye biso tozali kotambola na photo na ye. D'où ce que ezali prophétie o ba Kimbanguiste baloba d'où totika na biso ko bunda po ezali prophétie ya nzambe o asali likolo na se Kimbangu. Na banzi mbuta zambwana Joachim mekana nko pasolela biso biloko yo ngana lobi soki nazali na libunga na banzi tozana papa na biso dompe invitankanga ponga la komi komona ngo ekomi lokola pasi na Congo bazali kokufa bakimbanguiste bazali kosepela na Congo bazali komona pasi bakimbanguiste bazali kosepela. Non ezali prophétie ya mvuluzi Kimbangu. Alors soki prophétie pourquoi tokoyi kobunda totika na biso koganga na kati na ba radio totika kosala ba manifestation. Alors Afrique mobimba il faut ndima Kimbangu donc banda na Congo nde biso ba Congolais to bongi mbuta zambala nga na zongseli o maloba moyena monopoliser parole te po makambu oyo déjà kanda comme ko pesa ngai mbuta zambala bilayi comme ko soki na sakina bilayi nde na comme ko tutuka awa po eza makambo mboka omona ke mutalo bakeno eza ba prophétie ya Simon Kimbangu ndenge aloba. Alors soki ezali prophétie e batu ya Kimbangu se bayebisa biso après Hippolyte Kanambe prophétie ya Kimbangu ezali nini? Soki toyebi après Hippolyte Kanambe mutu boye mutakokota na pouvoir baya koyebisa biso prophétie ya Simon Kimbangu. Mais soki eloko esalami bango balobi yango prophétie mais tandis que prophétie balobaka eloko oyo ekoki kosalama na bambula soki boni après Hippolyte Kanambe bata Kimbangu baya koyebisa biso nani et puis batanga kombo soki Kimbangu na bango azali nzambe. Merci mbuta zambwana Joachim. Ngaye na banza ndeko dompe mtakoza na ba réponse kitoko ya clair akopesa ya wana ndeko dompe lukofi.
matondo ndeko za bwana na ndenge ozali ko tindela nga maloba yebite soko kanisinga na kolata buzoba oyo baza kolinga kolata sa peuple congolais na kolata yango te na kotelemela yango parce que nga naza combattant na combattant lokola mvuluzi kimbangu na combattant pa matin mvuluzi kimbangu atelemela ki mabe oyo ekotisi baindo nyonso na pasio tozana yango uta plus de 6 siècles. Na kati na itumba na ye, oyo balobaka asalaki le plus grand miracle qui existe. Bato mosusu bakanisaka le plus grand miracle ezali kolamusa bibembe. Donc pe vitakanga lobi lufunu. Bato mosusu bakanisaka le plus grand miracle ezali ko balusa mai ye koma vino. Donc pe alobi boya basular. Le plus grand miracle ezali kolongola moto na bobungi pe kokotisa ye na bosolo. Ezali kolongola molimu na kufa pe kopesa ye bomoi na nzela na bosolo pamba te moto azali molimu oyo alati nzoto. Nzoto ekoki kokufa na yango me badoktere si balamusaka bibembe. Moto akufi pa mote metika bazwi ba décharge électrique ba beti kwa moto alamuki na réanimation. To be yango pe miracle. Batu boni bakoma akufi balobi akufi bakomi kuna ba docteur ba bundi alamuki. Eza miracle te. Miracle ezali tango longoli moto na kufa ya molimu. Parce que kufa ya molimu nde bomaka mboka. Soko longoli na kufa ya molimu pesi bo moi to betere mabo to lobi a mvuluzi obikisi biso. Est-ce que par exemple mvuluzi so to soko benga mvuluzi parce que longoli biso na kufa ya molimu. Buzoba makambo so to kotisaki ya lolenge na lolenge o ba mitira ba miracle. Mondela lobi linga monguna na yo. Sambela pona ba oyo bamonisaka yo pasi. Sambela pona banguna na yo jamais to tikala komona na kati na église mukolo baza ko sambela pona satana. Monguna numéro 1 ya mokili. To tikala komona te. Babengi bato lobi lelo to ko sambela pona satana. Nzambe limbisa satana ashabara bara satana bara to tikala komona te. Mais dans le commandement munene batikeli bango yango wana. Vuntimbango ayeko la kisa ke tala lokuta yango wana. Bayebisi biso balobi Yawe mukolo moko atomboki bo bato baza kosala masumu na kati na mokili. Alobi na ko boma bango nyonso. Na ko boma bango na ndenge na ko tindela bango mai mbulo ekobeta bakokufa. Na batu na biloko nyonso za kana mokili. Mais Yawe abosana ke bangando bafanda kana mai. Ngando atasoki mai emata ekoma wapi ako. Yana zakane na mai nde ndako na ye. Akokufa te bareke. Bakokufa te. Bambisi bakokufa te. Bako sepela kutu ndenge to mona na aquarium na obakisa mai. Omona ndenge bambisi bakobeta ba shit. Fumu kimbangu ayeko kotsa kolonga so buzoba nyonso wana. Fumu kimbangu ayeko la so buzoba okaza kitata nzamba azalaka mutu. O nzamba za esprit fumu kimbangu alomi nzamba za esprit ta. Fumu kimbangu alobi nzamba azali nyonso. Soko botangi o balobaka discours défi ya fumu kimbangu. Na chapitre à Sokalobi, Tata Nzambi Ampungu n'est pas le temps ni l'espace, mais il est le tout dans le tout. Le quoi il m'a fait définition, approche, compréhension. Il y a Tata Nzambe. Mais Fumukimba on Tata Nzambe parce que Fumukimba on n'est pas le tout dans le tout. Azali mutu to mona ki azali ko tambola. Ndego desi le kutu matondo lenga azali ko lobao. Ale balobi lisusu ke soka kufa. Ale azana muzole kuna lisu moko efunga muswe kangama na yebite na mona yango te pena ko tiko ndima te kamwana te bakanga bakende na ba camera ba filmer ba tango na ba YouTube to mona ba kneso ba mona ke ye wana lisu moko efunga muswe kufa mais ça prestige to mona ki awa ezana mwana moko tibétain akufa ki soka na 1956 uta akufa nzoto ne epola kate. Mais batiango na ba YouTube komona ye balakisi mamutu mutu akufati 1950 ti lelo nzoto ezali. Mais bongo ya biso boza ko bomba ngo pona lini. Soko tuni o eza secret mundela ko iba kali mundela ko iba.
bino bakasi ba mundela ba siya na bango soki balinga ba kende ti kuna kati na muzoli ba kokota te ba kende ko vérifier na totika ba fantir nazonga ilika mankamba oui ndeko mutuna bande wazali ko tuna zali important bolobi to pesa nkamba valeur na yango to boite mais tozali komona ke nkamba azali ko soutenir aberration naza ko loba kimbangu te kimbangizi meteme nkamba kamba azali ko koma suye parce azali ko soutenir aberration mutu azali na makila ya Congo azali ko kende ko sokola yango na mai na nkamba azali ko betere maboko na yebi ke papa zabwana yo za chrétien kende ko kota na meki zwa visa loba na ke ko faire la tourisme na meki SV oza chrétien nabanzi dopei ndeko na ngai dopei limbisa ngai mwa muke olobi eloko moko ntango mosusu ekekima mbuta na ngai zambwana dompe en tout cas félicitations il faut yo ozalaka kaka po eloko oyo olobi kolekisa yango na boye te dompe eloko ya malamu ngai nalingaka te soki yo olobi tolekisa yango dompe atalisi biso na bosembo nyonso tu mwana anafuta akufa depuis 1900 combien 1959 azali ti lelo apola te bon ye kuta azali ti lelo apola te miso epola te nini te nzoto ne ezali normal mais fali basalela église bato bakenda koprie ye abongo sikoyo oyoyo nzoto eza te balakisaka pe bato te peut-être omoni nzembo onga na tchaki kindoki soki eza na Congo peut-être biso tozomona pasi omoni nzembo lwambu makiadi ya yemba oyo nayebi nzembo yango na koloba te kindoki kefona mbuta zambo na yemba yango nani po yo mto oyebaka nzembo yango soki dompe ya yembe mbuta zambo na pardon meka na oyeba nzembo yango yo mto oyebaka na monoko na bino meka nani soko meki tenga na kotia nzembo yango parce que dompe elobi eloko moko ya kitoko tokomisaka eloko kaka eloko oyo kuta epoli te ezali basambeli yango te batia yango esika moko te eza normal DSP zongiselanga maloba epuis dompe asisana koloba bongo na opupula bino matondo nasilisa eloko na nga naloba ezali boye lelo po okende kokota na mek il faut kozala musulman okende konyata mabele na mek il faut kozala musulman soki ozala musulman te nani akokotisa na mabele eza une terre sainte mais Hippolyte Kanambe azali un imposteur aza komassacre peuple congolais azali kotravailler au service de ya bailluminati oyo bazali kopie mpe kodétruire Congo par la guerre spirituelle guerre ya Congo ebele bazali kotala koloba ezali guerre ya coltan ezali guerre non bazali kobosana ete ezali suicide spirituel parce que bazali koensemencer le mal ntango yo baza kovioler mwasi la pensée qui est une force likanisi na ye ya suka ezali nazali kobénir Congo to azali komodire Congo na mutu aza kosala makambo wana likolo na ye mais il faut te comprendre yango makabu fumuki mbangu aye kotangisa yango molimu na fumuki mpangu ya compréhension za kobenga ye mvuluzi mfumu oyo bino bokamati bokotie boumbu deux fois esclave deux fois mbala liboso ezali mundele aye akangileli bino ye esclave apesi kombo Simon bino bokangama na kombo wana ya mibale bino moko bokamati kombo na lokota ba mindele papa bopesi ye papa esclave Simon esclave Kimbangu mais finalement est-ce que tu allez comprendre ma comment ça dit comme ça na kasi mvuluzi Kimbangu côté azali azana kanda ya kosakana te ya bana na Congo ana vrai kanda fingu ya kekele ezali kozela bino pamba te to comprendre fumu Kimbangu te c'est pour ça que vous allez komona kula na nkamba basali ko wela pouvoir mutu mususu abimi kuna lobio ngande fumu Kimbangu na botani na suka na ngwa lobio wote fumu Kimbangu ndenge ndeko lobaki blobi akozonga yende akozala président na Congo sinon ye donc ndiko lobachanga na akoma président c'est ce qu'on veut nous dire autrement donc na kati na bango prophétie na bango ezali kianga ni waza kuna na muninga Hippolyte Kanambe ndako remplacer akoma président na kanisi
totika kokomisa Mvuluzi Kimbangu un faux prophète. Tous en a respect na oyo ya biso. Mabe na biso ba Congolais biso kaka ne to bomaka oyo ya biso moko. Oyo ya biso kaka ne to konyata yango pona nini to kaka to lingaka toujours nde alobaki lobi ko justifier makambo na biso na miso ya mindele. C'est-à-dire il faut kaka to luka ya mindele pour confirmer ya biso. Mais mon détan va sala ke loko na ye aluka ka oyo ya biso te pour confirmer yango. Ce que mon a découvert le connaît, est-ce que pour justifier en quoi koloba ote bandi banini babanyanga balobaka boyango ape munde na lobi boy. Est-ce que koya koloba ote bayanzi balobaka boy yango ape munde na lobi boy. Mais pourquoi biso mpoto justifier le kona biso oh bayuda balobaki boy. Poto justifier le kona biso oh bana na Israël balobaki boy. Butangela nga esika ni bana Israël baza ko justifier le kona bango balobi bamanyanga balobaka boy. Balobi baluba balobaka boy basonge balobaka boy bakarunda balobaka boy bawolof balobaka boy non c'est esclavagisme mental nkamba soki ezali ko continuer ko perpétuer esclavagisme mental to ko telema yango soki pe ekebi te to ko bombarder yango vraiment to longola yango na carte ya mokili mpoke bato ba comprendre que oui ezali mabeli ozana nguya parce que Mvuluzi Kimbangu botami wana Mvuluzi Kimbangu asali musala wana. Mais sengeli te biso ba Congolais to protéger yango na ko rendre hommage na honneur et pas Mvuluzi Kimbangu na ko reconnaître tumba na ye o ezalaki ko telemela injustice pe ko la musa biso baindo. Mais soki kamba e komi réceptacle ya injustice ya Congo Hippolyte Kanambe akende ko beta ba shit kuna mwasi na ye akende ko beta ba shit kuna alors mbuta sabwana yebisa biso par quel miracle biso to ko betela nkamba maboko. Par quelle magie biso tokozoba on kambe zali malamu. Nkamba peut se justifier comme si yango Jérusalem. Est-ce que Jérusalem peut se justifier avec un nkamba? Tangela nga soki eza na Bible moko Bible na Kikongo esika ba komi Jérusalem ba bongo li ba tien nkamba. Non. C'est ça le problème de Moindo. Okomona mutu kombo na ye ezali Matadi. Ala komi chrétien ba baptiser ye Pierre. Mais Matadi ezali Pierre na français. Comment on baptiser quand kombo azalaki ne bon Matadi mabe nango ezalaki wapi? Mutu kombo na ye Matafuari. Ali ba baptiser Pierre. Mais Matafuari yango na Pierre. Mpo eza Matafuari eza mabe. Alors il faut comme ça yango Pierre. Mpo eza nkamba il faut bobenga ngo Jérusalem. Mais wana eza esclavagisme. Donc na kanisi mbutaza bwana nkamba na yo ndenge zali ko kendelelelo na philosophie o yango elati ya Marie-Louise Martin o yazali franc-maçon o ya infiltra mouvement ya kimbangiste a komisi yango ekimenike a komisi yango chrétien eloko wana eza isusu na nguya na yango te eza lokwa na lambeli biloko akolia ya kitoko mfumbwa nsaka madesu tango nazali komemela yo tala lolemu na mate eza kokweya na komi kaka pembene alengawa na kamati disanzi ko na bwaki na kati na pesho za bwana olia esko kolia lokolo bantoka papa ndompe na zana nzala me biloko na disanzi na ndenge sio baluti na kati merci mingi na kolia ngo tezo sango alors soki ça nkamba ezali ko continuer ndenge wana kanisi to ko bongo lango ya susu nkamba te to ko benga masusu nsamba ubi to ko benga susu eloko soki nini wana ezali susu likambo etali biso te mpona bato ba histoire ba comprendre te bomoi ya baindo e bandaka na mabene ekipata o ezalaka mutu ya baindo indiko ba Egypte tango Egypte e bwakeli bakoko mo Congo balongoli bokonzi na Egypte batia ko tiango na kati na mabene antimasi mais soki antimasi pe akamati ya bwakeli yango mo Congo bakolongola yango c'est tout à fait normal. La divinité est pure. La spiritualité se mélanger avec l'impureté. Ce qui est comme impur, mais Eboto bande konyoso bozali ko na 3 fois w.radiolisolo.com o ezali émission mon pays ma patrie et kambame epa na ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana. Place aux alikobela nkamba otoli ko relier avec l'existence et au départ il y a
ba compatriote na biso oyo babunda pona libération ya Congo na maboko ya mundele. Namoni fona continuer na répondre bien, mais en attendant nazo susu maloba na ndeko oyo asengi maloba ki papa Diana Sulufutu le Fupertal soko za likamuso ko bakisa lisusu continuer ko sanzaka oyo nyonso za nango avant que ngai na répondre bino. Ndeko Diana na pe susu maloba avant na kende pa ndeko lanti mutu na ko pesa après que ngala lobi. Merci Mbuta Zambwana Nalandi Dompei aza na philosophie moko ya kitoko, maloba ya kitoko, en tout cas na apprécier. Ngai nazoloba makambo eza ko dépendre kaka na ngai. O ezali lokola témoignage. Kimbangui se bomisa bato ebele ebomisa bato ebele. Mais église catholique natikala komona te ebomisi bato lokola ndenge na tango ya diangenda. Bato bakufa ebele na ba beach ba camion baluka banini o tomona ki bandoki bazali na kati ya kimbanguiste. Pona nini nalobi bongo bandoki na banzi eza na bana ya ba kisolokele pe bana bandani balobi ke tata diangenda soki Simo Kimbangu oyo ya ba chef spirituel na bango afandaki na batata misusu aza kogangela bango kindoki to bamatisi yango bamatisi to ya kindoki bakamio eza komatisa eza kokweya bato bazali kokufa to wana ya kindoki emati. Mais ngana se poser ba question to ya kindoki emati mais moto azali spirituel ndeni aza kofanda na batato bazana to ya kindoki emati bazo sala ba geste wana ayebisi bango botika mais bazalaka na ye ba bras droit. Ngala koloba o ezali témoignage. Mama oya boti ngai azalaki koteka na mulongo ya mfumbwa, aza koteka nguba machine mbika, azala machine ya mbika, azala machine ya nguba. Alors na wenze na ranger na bango wana bazalaki kaka ba mama mine na bakitanda na bango bazalaki ba mama ya kimbanguiste. Alors bango mama na ngai azalaki moto ya mompe tisi kwa azalaka moto ya mompe, et puis mama mosusu oyo azalaki wana azane pe kaka mokongo azaline moto ya kimbanguiste te. Bandeko bolanda oyo eza très important bozango blagi te nazoyebisa bino likambo ya solo. Mama na nga na kitanda bazalaki 6 personnes. Kitanda bango nyonso tu na mulongo wa mfumbwa banguba na bango elandani bambika ba machine osombi mfumbwa kuna oye osombi nguba. 4 batu ya kimbanguiste, mutu moko ya mompe, mama na ngai ipe mutu moko akendaka nebe église te. Mais azali mokongo. Na ngambu na bango batu ya mfumbwa. Ba mama ba Kongo batu ya mfumbwa. Bazokata ba mfumbwa na bango, ba mama wana bazalaki 5. Bakendaka bazali batu ya kimbanguiste. Alors ba mama moko azalaki wana mama Nzuzi ye azalaki ne moto ya kimbanguiste te. Bande ko na ngai eloko ngai na mona vraiment ke ba kimbanguiste bazana gwa. Mama oya botinga naza koloba témoignage ya mama na ngazali vivante. Mama koya akalingi nguba na ye basombi nguba na babasi wana nyonso tu basombi nguba kaka nguba moko ya mutu moko kamia ngube ye tekeli bango. Mama oya ngai asombi tango susu 5 saki. Ba mama na pe basombi ba 5 ba 4 saki. Bakena ngona bandako. Le même nguba ya mutu wana bakalingi yango pe kitoko. Oya kalingi mama na nga pe akalingi sanya munene. Diana meme nga wana na wenze kyup. Mer na nga soka fandi na ranger ya nguba. Ngubo somo na nguba minene akalingi kitoko. Machine zali wana ya nguba na ya mbika. Ba mama wana pe bakalingi. Mama na nga ko banda tongo. Ti 16h. Azo teka te. Ba mama na ya kimbanguis
sani ya nguba esili atindi mwana kendo kalinga lisusu akalingi. Sani ya nguba esili atindi lisusu mwana par jour akalingi ba sanya minene ya nguba. Mama na ngai afandi kaka azoteta kaka nguba eloka kosaliza te azo comprendre bango te bandeko bozwa makambo nazolo bango blague te nazolo bango vérité nazo pesa témoignage ya mama na ngai azoteka na bataki mbangwise oyo bozwa ngo blague te tango mususu bobanza ke no des versa koloba te nazolo ba blague te bozwa ngo des émission ya nkamba ezali tika na mbuta zambwana tika na kokata ngai te tika ngai na naloba mbuta zambwana. Mama na ngai soki akalingi dompe naza koyebisa bino nguba kitoko. Mama kofanda banda tongo ti pokwa koteka te. Soki bato kimbangwiste wana nyonso basilisi banguba na bangwe bandi kosila bakomi kobenga ndeko wana yaviki to bana benge yaviki lokola zali mu Kongo bakomi kozwele ndamba nguba oya zule ndambo oya zule ndamba cha batekela ye. Ler bango babanda koteka sili tozo kende ba 17h wana mère nanga bandi koteka nguba abandi koteka bango deja si bantamwe mère akomi koteka muko mususu telime leki ndeko mususu ya mfumbwa soki akati mfumbwa kitoko mekaka batakimbangwisi mutu bazaka koteka batakimbangwisi bazako ya bazosala ndenge nini ezalaki na bapapa mususu bazali wana bapapa na bango ya spirit bapapa na bango ya kimbangwisi bapere moko ya mikuse balaka mwindu boye bapere wana eloko bayaka na bakitanda wana na yebaka te okomona bango 17h 18h mulili ekoti bango deja si baye na bakitanda na bazoko kosa ba masolo soki babwaka kanini to yebite mère na nga te kaka te bandeko nazo pesa témoignage oyoyo eleki epai na ngai moko epai ya mama oya botinga aza vivante akufite mukolo mususu nga na tomboki nalobi meno bakitanda biso nyonso tosomba mama na nga aza na bakitanda misatu moko ser na nga atekaka mbisi atekaka bangombe basoso kote na ye kote mususu aluesa mutu kote mususu mena yebisi yo baperu wana soki bayaka kosala nini na bakitanda mère atekaka te nakoma kogangela baperu wana soki namoni bango nakoma kogangela bango mais pourquoi bino soki boyaka kaka wa mama atekaka te bino makambo nini bosalaka na banzi ekomaki problème ke non bamama wana ilfo balongwa lere bakopanza wenze bakabola mutu na kote na ye pamba te na eko mère na ngai ko comprendre yebisi nga mwana ngai sala calme biso tozolanda kaka nzambe moko oyo toyebi me makambo bamama na bamonisa mama na ngai bamonisa ye pasi ngai naza koloba oyo nazalaki enfant chéri ya mama na ngai soki na 8 classe na ke na wenze ngai nde mama na nga fandi ngai na ke liboso na telemi mutu akosomba mfumbwa nga na beleli ya kosomba nguba awa nga na bamere wana tokomaki guerre bango na kisi nga nazokanga bato na nko etanke mwana muke mama na nga aza koteka nguba donc ezali biloko moko oyo nazali koloba yango naloba yango avec kanda parce que naiki ko comprendre que non ezali sexe avant baya bakobwaka bamai na butu bakotimola ba biloko bataki mbangwiste. Alors bandeko bino bolandi témoignage oyo nga na pesi botala vraiment que moto na nzambe mama oyo aza na banda na ye na famille na ye ayaka wenzi atekaka te soki bino bosisi koteka ye ateki. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal atekaka te naza koyebisa bino likambo eza ya solo ya mama oyo aboti ngai soki nga ezalaki soki nazali na école primaire soki na 8 chik ba 20 midi ba 12h à 13h na lekani mbangu na wenze nayebi ke soki na tiki mère nanga bwa koteka te ngai moko lifona ya nakende kobelela bato bayebi nga nde nazali koloba boye baza koyoka nga donc ngai moko lifona kende nakende kobelela po mère ateka tango mususu na yebisa mère ke bon yo kende no na ndako tika ngai moko awa mère nanga omona kokanga biloko akangi biloko mususu akei nga na tikali na wenze ti 18h na ba mère wana toza kobundana mère aloba boye nga pe na loba ko benga nga na sala donc nakomi kolobela bango ti ba mère wana makomi komona ke mwana vraiment miso eza ya kofungwa mingi
biloko bongo eza pasi oyo ngai vraiment pesanga pasi pona bataki mbangwisi yango vraiment na ndimaka bango te ba père wana babanda ko ya bazana gwa et puis bataki mbangwisi bazali na gwa wana ngala zo confirmer ngo parce que et salama epai ya mama oya botingai mama tekaka te merci. Eboto de konanga desio sekisinga ya 3 hours. J'espère que na katio malobate et j'espère que tozaka connecté na studio na biso awa. Avant na kene pa ndeko lanti longa na ko préférer na répondre d'abord ba kilométrage nyonsa ba bobine na bino oyo ya ba sindima oyo. Botseli biso awa na palaki na bino oyo. Vraiment na ebite bino soki boyoke la wapi yo biso ba konto ba beno ko luilanga. Vraiment na ebite bino soki boyoke la wapi yo biso ba konto ba beno ko luilanga. Vraiment na ebite bino soki boyoke la wapi yo biso ba konto ba beno ko luilanga. Parce que lobi ba mama ebele ba kota ja ba ke bisa nga mbuta bolo bela kamba me akimbangi c'était de lope na introduction na reprendre ngo soki lobi soki mpoke oye debaki c'est parce que bo devia ki masolo elongwa de chez les kimbangistes ezonga na nkamba ngana nazako tante ko force to kabola to tsa nkamba na pembeni et puis les kimbangisi na pembeni mais bon ça va continuer comme mélanger bon mélange tout ça ko sala et okuma biso ni passe no que confusion kaka oyo bozaka nango pe confusion et ko continuer raison nazo le bla bo c'est na ko répondre bo ku circuit na ndenge masolo oyo keili na ko banande ko desfe na ko combien les deux tours oyo lobi et puis na ko répondre pe muta donc pe vitakanga. Borobete ba kimbangisa bazako niye nzambe o mundela yela biso parce que fumukimbango sevaka nzambe wana te sevaka Jésus te mais botuni pe wapi référence à bokoko eza corrélé nkamba avec babokoko parce que mikolo yango mte komo renete bokoko na bokokisme et puis bo mekepe ko lobela pe séparation ya bana ya fumukimbango bakoko na bango na nkamba wana ngala linga ko toucher yango te. Mais raison na ko toucher yango lelo ya séparation ya bana oyo c'est parce que à demi moitié na ko pesa yango na solola kina bana pe ya parmi les 26 bazali ça ne fait même pas quelques heures quelques jours tous en content na bango très bien
sur base ya ba permission na bango ya keke ba makamba yebisa nga ba préparation nga ipe na ba réponse mususu onga la lingaka na te, mais je ne prends pas ma responsabilité, mais nazongi si responsabilité on a côté à le 26 oyo ba permettre nga ke oui buta okokino koloba oyo parce que nga pena tuna kimituna wana mususu na yeba te na zula ja ba réponse na okabola ba réponse ona bino. Alors tozonga un peu na mundele nzambe ya ba nini ya ba kimbangiste fallait nzambe bokoko fallait jésuite. Réponse tanga na kopesa bino na de nzambe ba mindele o ya catholique bo into kama na catholique na protestant credo ya église catholique peut-être ba na église catholique yo kabaloba toujours yo ya Santa Maria nguda nzambe o mfumu kakala yebe no kakala mpeyenge ye boyiba credo wana koma elekelaka. Merci Jésus que mikolo église catholique ba komi côté ya bato na ndenge muntu penza aza koloba no boye bazokota na mpoke wana mena kale zalaka donc soki oyoka kano ki latente ou bien soko yoka kano ndenge bango bakota la te o kakala mpeyenge ye biloko wana bato za kokota biso te mais sikoyo ba changer formule wana na pesi bango longonya ba point na kote wana kimbangise pe bazana credo na bango ebanda ka boye o tata Simoni Kimbangu nani. Réponse à très claire. Intumwa mfumu wetu Yesu Kristo. On a lingala credo ya bakimbangise avant okoma kimbangise avant ozo baptême e bandaka toujours papa Simon Kimbangu azali nani. Réponse zalaka azali notre envoyé, azali l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous question ya kawana awelu zaidi votata Simon Kimbangu intumwa mfumu wetu Yesu Kristo. Donc comment boyevele était papa Simon Kimbangu azali l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Réponse na zonso ikomo ndenge zalaka kadi yandiki beni wa kututela vo si ya kulufidisi la mvuluzi sika masama fwa sika tela masama koka sika vanga mamonso mana malutidi. Na lingala réponse là comment boyebete papa Simon Kimbangu azali l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Réponse là boye parce que nkolo Yesu na mokanda ya Biblia iye moko a prometa kibiso ete na kotinda bino nani mosungi kie molimo mosantu ye muta kosunga bino misala ya ndenge na ndenge kati na bino bokolamusa bakoka bokotemisa bakoka bokolamusa bibembe bokosala boye na boye oyo nyonso et compléter la parole de Dieu. Alors, quand les Kimbanguistes doivent garder un credo pareil, dès qu'on décèle, côté la yango tembete, un Kimbanguiste est avant tout un chrétien, 100% appui biblique et zali wanape, na yebi na watu suiba changer mikolo yote, mengaita na kola na botama na yango, okoki kozo baptême na église Kimbanguiste te, soki yebi credo oyo nga na pesi binote, même soza Kimbanguiste okoki ne pas koza ko yeba ke, nzoka nezaka credo. Credo wana ezali secret, mission, objectif ya église Kimbanguiste. Donc les Kimbanguistes sont avant tout des chrétiens. Bon. Na répondre, si bien que bozaka continuer au dévier nga, mais faut na répondre bino.
poto pasola mpoke po boyeba peut-être que il se peut que yango nde mutu bozolinga bo comprendre nkamba mais bo balé d'abord côté ya ba complication eza oyo bo comprendre te nde bokoyi ko joindre nkamba alors to pasola mpoke côté bo kumila na kolanda bino pe botuni lisu ya papa Simon Kimbangu awa lisu moko eza kokufa moko eza kolamuka moko emonaka moko ekufa bon il faut comprendre que nkolo salobila ki makamingi na masese oyo esengaka foza na mayele pour comprendre yango ngai personnellement quand cette situation m'avait aussi dérangé ya lisu moko emonaka lisu moko ekufaka na tunaki bambuta ebele onga pe na pesaka confiance ona za na mwa point bebe na pesa ona makametali nzela papa Simon Kimbangu place nga pe na liaka na ntoya moyo isilo mukanga place na kenaka komelela pe mai ya sikre kitoko balobaki na ngai te keba mwana oyo foko kola po oyeba ke signifie lisu moko ya kokufa lisu moko etalaka eli koloba ete lisu eza kokufa oui papa Simon Kimbangu en tant que humain il est mort lisu moko ya kokufa lisu moko eza kotala keba mwana eli koloba ete philosophie na ye makambo na ye charisme na ye ti lelo ezali ko veiller sur mission na ye azwaki ozala tembe na ngoke lisu moko monaka te yebisanga nani yango mutazo te ya yo desfe ozala combattant obana komisa kombwa Mfumu Kimbangu ye bobana kolata maputa na babalabala ba Paris Mfumu Kimbangu ye bobana koyeba banze même bozobinaka na bar Mfumu Kimbangu ye bozala même ba misere ni bozobinaka mabina ya nsoni mais toujours ngakomona Mfumu Kimbangu ye lisu wana ya papa Simon Kimbangu ezali encore vivant biloko boye na bomba yango musu secret na ngai moko passer na place na zula yango mais moli on peut comme ko yebisanga ete mbuta tala âge na yo tala temps oyekolaki ba makambo oyo tala pe ba leki na sima bazozangela ka richesse spirituelle oyo zali na yango na komi ko kabola yango na komi ko fongola enveloppe wana. Alors, zwa yango bana lelo ndeko desfe na ndeko sola nanga oui nzota papa Simon Kimbangu na nkamba eza na miso mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yoza kosepela espoir na biso onga na baza ko inviter bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza ko veiller sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kakate ya ba noir ya monde nyonso grâce à lisu wana ezali ya kofongola to batela yango to continue kosokola ka yango alors tika alors zwa yango bana lelo ndeko desfe na ndeko sola nanga oui
nzota papa simo kimango na nkamba eza na misu mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yo oza kosepela espoir na biso oyo ngana baza koinvite bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza koveille sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kaka te ya banoir ya monde nyonso grâce à lisu wana ezali ya kofongola tobatela yango tokontinue kosokolaka yango alors tika bozali koluka ezali na ngai kimbangu maso bozali na yango kosa ezali sele nanga bozali koluka ezali na ngai kimbangu maso bozali na yango kosa ezali se nanga bozali konyokwa masepamba koluka ngai kimbangu maso ya selikolo ezali nanga alors zwa yango bana lelo ndeko DSV na ndeko sola nanga oui nzota papa simo kimango na nkamba eza na misu mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yo oza kosepela espoir na biso oyo ngana baza koinvite bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza koveille sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kaka te ya banoir ya monde nyonso grâce à lisu wana ezali ya kofongola tobatela yango tokontinue kosokolaka yango alors tika sengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelu mabuta makoya epai na yo moyindolakisa nzambe na yo alors zwa yango bana lelo ndeko DSV na ndeko sola nanga oui nzota papa simo kimango na nkamba eza na misu mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yo oza kosepela espoir na biso oyo ngana baza koinvite bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza koveille sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kaka te ya banoir ya monde nyonso grâce à lisu wana ezali ya kofongola tobatela yango tokontinue kosokolaka yango alors tika esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelu mabuta makoya epai na yo moyindolakisa nzambe na yo alors zwa yango bana lelo ndeko DSV na ndeko sola nanga oui nzota papa simo kimango na nkamba eza na misu mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yo oza kosepela espoir na biso oyo ngana baza koinvite bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza koveille sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kaka te ya banoir ya monde nyonso grâce à lisu wana ezali ya kofongola tobatela yango tokontinue kosokolaka yango alors tika esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelu mabuta makoya epai na yo moyindolakisa nzambe na yo alors zwa yango bana lelo ndeko DSV na ndeko sola nanga oui nzota papa simo kimango na nkamba eza na misu mibale lisu moko ezali ya kokufa qui représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yo oza kosepela espoir na biso oyo ngana baza koinvite bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza koveille sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kaka te ya banoir
ya monde nyonso grâce à liso wana ezali ya kofongola to batela yango to continue kosokolaka yango. Alors tika esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelu mabota makoya epai na yo moindola misa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelu mabota makoya epai na yo moindola misa nzambe na yo. Alors zwa yango bana lelo ndeko DSV na ndeko sola nanga oui nzota papa simoki mango na nkamba eza na miso mibale lisu moko ezali ya kokufa ki représente son corps lisu moko ezali ya kotala yango wana yoza kosepela espoir na biso ongana baza ko inviter bino totala nkamba il est encore vivant lisu wana eza ko veiller sur l'intégrité territoriale nationale ya congolaise kakate ya ba noir ya monde nyonso grâce à liso wana ezali ya kofongola to batela yango to continue kosokolaka yango. Alors tika kita nazaka na place yo DSP makambo yaka nango RMC kisaka ngai mezala ya solo opesi histoire ba mfumba wana ba mama na wenze baza ko lamba ba yako tia ba mai ba nini tout ceci il faut pas causer la pression ko kondana ka ba makamusu to mona la mokili. Combien des églises de réveil batu boni ba kena na église catholique boy na uzape au bénite. Est-ce que première fois na vie na yo kombe au bénite l'eau bénite a toujours existé. Bon siko soki place aux ali pasteur azate siko place aux ali soki mutu tata mbikuli na bino wana pasteur na bino père na azalité donc ou bien soka kufi na ye des jours on siko au bénite et kufi la source des eaux pures de Nkamba ne tariront point. Voilà pourquoi source maya Nkamba le corps a déjà est béni automatiquement à partir ya yemo fumukimbangu bana oyaka chaque jour na ba vie na biso ya ko benisaka ba mai. Ce qu'il avait déjà fait c'est donner à toi gratuitement. Wenda kunkamba wena kamaza ntoya moyo iselo mukanga mai.
na kamba ezali gratuit kende kozwa yango olingo teka oyebete ba bitumbe za na commerce satatu na kadro na commerce milio abe bima vaika boke nango tuve mfumu kimbangu aya ko pambula mai tango ikenda na kambo yake na mwambidika na yo wana utilize yango soki mama na yo azali koteka wana te c'est parce que bidio bibaza ko bundisa ka baza ko kanga ye mais soki mama wana te ra mfumbo na ye atiaka nanu sambe la parce maya nkamba pe basala ka yango te soki nano tsekombo ya nzambe na liboso te on prie d'abord avant d'utiliser cet eau là soko te yango na mesa na yo ne wana koza ko mona partout comme na Congo siko mutanga teka mikate na ye ma lusa kumune bido wana uteke pa ya papa bikudi na biso mama olangi mama te mutabikule mais c'est le bon so bango bazo sala yango vous le croyez et quand les Kimbangu doivent le faire sur base de l'eau qui est déjà béni par Mvuluzi Kimbangu et comme problème esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moyindola nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moyindola nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo makoya makoya epai na yo moyindola nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo na kamba ezali gratuit kende kozwa yango olingo teka oyebete ba bitumbe za na commerce satatu na kadro na commerce milio abe bima vaika boke nango tuve mfumu kimbangu aya ko pambula mai tango ikenda na kambo yake na mwambidika na yo wana utilize yango soki mama na yo azali koteka wana te c'est parce que bidio bibaza ko bundisa ka baza ko kanga ye mais soki mama wana te ra mfumbo na ye atiaka nanu sambe la parce maya nkamba pe basala ka yango te soki nano tsekombo ya nzambe na liboso te on prie d'abord avant d'utiliser cette eau là soko te yango na mesa na yo ne wana koza ko mona partout comme na Congo siko mutanga teka mikate na ye ma lusa kumune bido wana uteke pa ya papa bikudi na biso mama olangi mama te mutabikule mais c'est le bon so bango bazo sala yango vous le croyez et quand les Kimbangu doivent le faire sur base de l'eau qui est déjà béni par Mvuluzi Kimbangu et comme problème donc comprendre pourquoi échec à mama na yo échec sous physique pourquoi ça koteka bien te ça yango na mutu na Congo je regrette monopole ya koteka mfumo ezana maboko ya bakongo ya besingombe précisément lelo kala komi ko mona ko monokuta we muyombe ateka kape mfumba kata ka mfumba o mungala kata kape mfumba dans les années que moi j'étais au Congo il n'y avait que besingombe ka bayeba ki ko kata ba mfumba pe koteka yango bango bazali ba premier consommateur ba mfumba bango na bango bayeba na wonke mama wana kata ka mfumba minene to ya mike mfumba ezana tekniki nango mfumba ezana makasa nango mfumba pe ezana batona bayeba ke oya bandundu oya bakongo oya makasi oya kauki oya tseboe et quand ta mère peut-être qui n'est pas de besingombe akeko vana na mulongo ya besingombe koteka mfumba les femmes il faut bien leur comprendre bazaka ba clientèle la bango bayeba ni entre bango na bango et quand ta mère faut ya kobeta nzango na place ezalike ya ebite lokoloni bato bazala babetelaka okoyi ko benga okindo kindengo lingi des venga na balai yango association na ye na solidarité ya besingombe nkumbwa ni kaya zaka na Kongo wako limi sala ngwako pa na biso na bakongo elingi baka mama na yo donc comment mama na yo na liste ba mupiko ya mfumbo kuna peut-être ile mkokata ngo bien peut-être il fallait kota na école wana bakata ka mfumba po ateka bien donc kanda ozwaki wana na ba association na bakindo kina makamatali mfumba na bale ya ngolo susu fo wa solo de kodesve kende ko limi sabatona obetaka na banzi mutaza bwana oyo yo lobi wana ngai vraiment naza d'accord na yote nazako ya zela na zona ba réponse na ngai akata mfumbwa te kama kitoko te zela na yebiso mbuta zambwa na mama na nga akata mfumbwa te mama na ngai atekande nguba na banzi eloko na koyeko lobako mbuta zambwa mama yesa mutu grave des fait fala ko na mfumbwa ke lo basunguba parce que on a tout
nguba ekendaka ensemble na mfumbwa muntu asombaka nanu mfumbwa te soki nanu asomi nguba te or besingombe bateyaka mfumbwa bakombinaka le de business usubidi mfumbwami ikutudi matabisu kumbangwa nguba esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moyindola bisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moyindola bisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo mabota makoya epai na yo moyindola bisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bangwelo donc mokele ko bina na mbuna wabo bina bino ko yoka te donc inkwisi wana yango te mama na kena ko bina na wrong place Banzi mbuta zambwana wana oyo yo zali koloba peut-être o apprendre ngo parce que mama na nga zalaki femme commerçante kobanza te abandi biloko wana kaka koteka abandaki na biloko ya minene nde kokweya nde akoti na masolo wana ezali uzako yesa mubutu susu grave donc alobi mbuta zambwana oyebi tala soki na lobi ngombe uvwami te oje koteka michopo ya ngulu nde ozo kanseke obonga siko na lobi otekela banguba wana yo mom to lobi ngo ba mama besingombe yina ibango parce que a se mélange qui na club de besingombe et lui n'était pas membre na supporta le tribalisme s'il vous plaît mais nazaka ko yebi mbuta zambwana siko na comprendre yo oza tribalisme yo oza tribal pourquoi okoki merci to bande kolokola bakoti na ligne ya ba téléphone to yoka bango mbuta zambwana ngai eloko wana etikala ngai na mutu parce que les mêmes nguba oyo mama na ngaza koteka les mêmes nguba mutu akimbangusa za koteka mais comment se fait-il que beau frère comment se fait-il que beau frère na muninga bino boteka za club te non mbuta zambwana beau frère na muninga bino boteka ka muninga naza na bana kolesa te azana bana kolesa te bino beau frère na kai bino boteka ka après il atika la mutu suka qui était ba client le ba yeba qui était non ba client ba yeba qui était wapi ba client ba yeba qui était wapi mbuta zambwana téléphone 77 et puis bon tozongela